biso tozolela toyebi enveloppe yaka mpe na kosunga moto akozala na pasi enveloppe wana eye ememi lisuni motu mpe abiki me tozokamwa toyebi te famille botalaka baenveloppe oyo na miso ya mabe po tomoni mpe likambo yango artiste akoki obela famille mpe bakomoluka intere na nzoto ya artiste ya bachinois ezalaki terrible baimage oyo moye totiango na internet eza te mpo ezalaki somo komona ndenge mokumbi ya moto azalaki na bato akotaki na se ya motuka e pine ya motuka ematelaki donc eza baimage oyo moye totiango boye na ligne eza te mpo internet ekololola biso image oyo yango nakosenga biso nyonso baartiste nakosenga tozala na vie de prière eloko eleki nzambe eza te tozala lokola ndeko na biso diana akufi na kombo ya nzambe na monoko oyebi na monde bakomedi eza facile te na nzela ekozala mpe malamu ete kosenga na bato batalaka likambo ya nzela mituka ebele ekendaka banzela wana eza na bassurance te donc so bato bakufi na bango kaka boye mbote na babone nyonso ya Pedro Production Grâce TV. C'est bien moi votre humble serviteur, le Goliath de la presse congolaise, route numéro 1, Boma Matadi Mwanda. Donc il y a eu les sous-souka à l'Obaka, awane na yaka na variété ya masolo ya mboka. Donc awane bokozwa variété ya masolo ya mboka. Lelo naza vraiment moulaïté na sima caméra mwana mboka Chimanga. Donc yene vraiment asimbi cadrage ya numéro oyo. Na bona ye mobali moko akota partout avandisa masolo. Lisolo na ye na eza likambo ya enveloppe kaki déjà likambo bandi mwaka la enveloppe oyo eningisi ba musicien belé enveloppe oyo lelo yo lisusu na monde ya ba comédien ezomema enveloppe ya kaki eza terrible, c'est une enveloppe moko déjà bato belé bakomozwango na forme mosusu donc ba enveloppe belé ya ba kaki ezoya bikisa bato te mais ezoya neromema bato. Donc il y a un biso balion bagoliath il y a information to contaki totalaki ko na misu mosusu ndenge kaka pasteur de la foi alobaki ke ba comédien bakokufa ebele elelo yo tozomona succès ba comédien kaka bazokende nazomona makambo moko bandeko bazoloba no kokufa ezaka mpona bacomédien te bateki ndunda mpe bazokufa e bapasteur mpe bazokufa mais succès totala mpe nanu na culture ya libanda bato mpe basalaka art lokola biso bazali mais bazokufa lokola biso te mpona nini tomona yango mpe totalaka bafilme nigérien bazokufa te lokola biso mpona nini ya biso lioko niwaka lelo bokolala bolamuki moto akufi bozalaki na motu bia azalaki ya bonne santé lobi moto atiki biso en tout cas nzambe ya ba DJ na kapela DJ immeuble otali niveau ya immeuble otali mpe molai ya DJ donc nyonso ekende normal biso tozolela toyebi enveloppe yaka mpe na kosunga moto akozala na pasi enveloppe wana eye ememi lisuni motu mpe abiki me tozokamwa toyebi te famille botalaka baenveloppe oyo na miso ya mabe po tomoni mpe likambo yango artiste akoki obela famille mpe bakomoluka intere na nzoto ya artiste yango nomoni bato ebele na alobaka basepelaka mpe na kobika ya bato te ya de famille kookota boye kindoki ebanda na motu ntina makolo donc toka bamoni eloko moko ye motu tu afungoli misu pour ke azwa mpe part na ye na likambo yango yango wana kosenga biso nyonso baartiste na kosenga tozala na vie de prière eloko eleki nzambe eza te tozala lokola ndeko na biso diana akufi na kombo ya nzambe na monoko oyebi na monde bakomedi eza facile te komona artiste akufa na kombo ya nzambe na monoko oyebi ntango tozalaki na famille nanga moko nazalaki surpris komona moto azopesa action de grâce na mbetu ya hôpital donc vraiment eza eloko oyo bandeko totire leson ntango okendaka kokota de gauche à droite yebake nzambe azali tosala vi ndenge sere na biso amemaki vi na ye na nzambe nazorasire bato ebele ke aza na esika na ye na lola tozolobela phénomène kaki e tozolobela mpe variété ya masolo ya mboka accident moko esalamaki na triangle somo toyebi te na triangle wana soki monument wana batila biso nde yango nde tozalaka makambo toyebi te motuka moko ya set ekutanaki na motuka moko ya bachinois ezalaki terrible baimage oyo moye totiango na internet eza te mpo ezalaki somo
komona ndenge mokumbi ya moto azalaki na batu akotaki na se ya mutuka e pine ya mutuka ematelaki donc eza baimage oyo moye totiango boye na ligne eza te mpo internet ekolongola biso image oyo tokosenga kaka na bakumbi tukutuku ntango ozomema yeba mpe ozomema kaka milimo ya bato te ozomema mpe molimo ya yo moko tokosenga mpe na bakumbi mituka ya minene yaya nzela ezalaka likambo ya courtoisie soki osengi otikela mutu tikela mutu aleka totikala kaka wana na likambo ya nzela esalamaki lisusu ndenge ezalaka kaka na cimetière ya Mbetseke Futi mutuka moko eutaki Matadi moko euti Kisasa ekutanaki bato ebele bakufaki nzela wana ntuka toyebi te nzela ya bandundu nakende nzela ya bandundu eza lokola nzela ya Congo Central te nzela moko ezanga dedane donc soki chauffeur afungwami tokosenga na bakonzi ya mboka botiela biso badedane na nzela ya Congo Central chauffeur akopusa na mwa moke akutana dedane akozala na mesure ya kosimba mwa mbanu e tokosenga mpe na bakumbi baremorke bazalaka na repo te mokumbi ya remorke akokouta Matadi lelo aya décharge ake lisusu or nzela eza molai il faut lala lobi to nsima lobi kuna mpe okoki kozonga na nzela ekozala mpe malamu e tokosenga na bato batalaka likambo ya nzela mituka ebele ekendaka banzela wana eza na bassurance te donc so bato bakufi na bango kaka boye yaya vie eza sacré lobi ya bandeko bazotika biso toyebi te tozokoba kaka na variété ya masolo ya mboka esalaki nga mpasi na commune ya Njili association moko ya bato nyonso bazalaka na poto basali toilette na école moko ya l'État donc lisanga moko ya banjilwa ya quartier 7 bavandaka na Paris basangisi bamoyen na bango basali toilette na école ya l'État ezeloko moko ya malamu mais esalami wapi na école ya l'État or bisika oyo eza ya l'État une fois ça nini azwa badisposition ezeloko moko ya kopesa maboko me tozobwaka mpe mbela lelo balatrine ebele soki otamboli na baekole oyoka na mawa bana bazangaka bisika malamu ya kosala besoin batoilette etonda na ndenge ya kosakana te esika kutu ya kosuba okozwa ta ibe te donc tozosenga kaka na bakonzi ya mboka botala mpe makambo ya beteilo na ndenge ya malamu ekosala mwa bien variété ya masolo ya mboka donc awa tokobeta masolo ya mboka na molai nango nyonso makambo esalami na ekole moko na Gombe na otanga na bakombo te mokolo ya clôture ya examen d'état ndeko Chimanga kokamwa bana classe bazopase rapport sexuel na chantier moko songolo eza pasi mpe mawa e bazalaki na ngambo mosusu mibale na ngambo oyo mpe lisusu mibale ekole toyebi eza mpona koinstruire bato mais eloko oyo bana kelasi basali eza likambo ya soni mpe ya mawa bato basali eloko wana lobi bakoki mpe kozala bacadre minene na mboka na biso bomoni makambo oyo ndenge ezolanda ti eutaki wapi eutaki na bakonzi ya likolo eye na basali ya nzambe elelo yo na jeunesse oyo toyebi ke eza sacré na jeunesse oyo toyebi ke eza ya lobi mpo na moko oyo babétise tokosenga na ministère ya enseignement papa na ngai lamuka mpo makambo ebele ezotambola na ndenge ya mabe mpo na chite na ngai awa bana bakobima classe 17h30 mais okokutana na mwana na kapela 19h20 na tenue uniforme ayeluka nini mwana klasi aza tour a tongo 9h10h ozomona na balabala azotambola tandis ke baninga baza na cour azoluka nini bana classe bakoma na bango na batelefone Android na ndenge ya kosakana te ekotaka nango na ekole ebimi nango toyebi te telefone Android na kati ya salle de classe ekoluka nini na vie ya mwana kabele ekoma okota na basalle de classe mese ekoma okota na basalle de classe bauniforme mikuse bajipe ekotaka na basalle de classe lelo yo bolobi baenseignant bakende retraite babima pension eza mabe te bolobi bajeune bakota bajeune oyo baza na maîtrise ya omona te bajeune oyo basilisi kolula te kaka na balakisi wana balulaka bana wana na baklasse kaka balakisi wana bapesaka bana wana bapoint mpo babima na bango eza likambo ya soni mpe likambo ya mawa tokosenga na mokonzi ya enseignement
telema la police esala mosala mwana classe bakangi yo na ngongo eza bana bazozwa cour il faut toyeba na école babenganaki bana il faut toyeba na balabala ozoluka nini aza moto ya kokanga ye kotia na la police baboti na ye baya bafuta amande ya leta mwana classe tomoni yo na uniforme 20h 19h na balabala ozoluka nini aza moto ya kokanga baboti na ye baya bafuta amande ya leta tuza na posa tobongola moko tobongola ngo ndenge nini biso balio ya communication toyaka ntango nyonso mpona kopesa main na biso na bakonzi ya mboka mpo nyonso etambola malamu bomoni kaka na variété ya masolo ya mboka ndeko Chimanga ndenge azalaki na nga mobimba ndenge azalaki na nga mobimba DJ Meuble DJ Molai ye ndakangi masolo ya ba DJ mwasi lingala ye nabengaka ye moto asalasala donc so bomoni nga boye eza mpo na ye papa Pedro Kanila mobos mon papa sala kaka ndenge olobaki wana mama tete ngolu bana na biso tuna mikili ya poto ngai lelo na olala na poto donc tozala kaka bomoko ensemble ndenge nayebisaka ndeko Chimanga jusqu'à la solution tokoya kala te tozoya na masolo ya minoko ya mboka donc tozoya na batranche boyebi Tatu Chimanga ti akoya pena na spécial plateau na ye émission kaka na Chilumba si oza moto polo nini na motandu okoya obetela biso kaka émission na monoko ya bwala na yo Fortuna oza moto ya polo nini monianga yaka okobeta kaka sete na lisolo ya monoko ya mboka na ye baswahili bakose retrouver kaka awa na Pedro Production Grace TV ngai na bino tokutana na numero mosusu ndenge Yusuf Mulungu ayokaki soni alelaki na match ebetamaki na Lubumbashi basupporter baboyi capitaine akota na kati ya terrain donc tokoya tokobeta wana ndeko Chimanga po eza pasi tokolobela mpe likambo ya sport na mboka na biso tozosala banil na baterrain na biso bazoganye biso na baterrain na biso donc nyonso wana tokoya kobeta na prochain numéro bongo na kaka variété ya masolo ya mboka ndenge ezokoba ngai na bino tokutana na prochain numéro et portez-vous bien quant à moi je vous dis